Ma mission TV, le miroir du monde. Ok, tu premier, mbanga na simandako. Yana kisasa ti. Yana kichasa. Oyebi tout le monde toyebani bien oyebi qui est Pekin sasa. Viens na ngai pour ok tu premier. Mbanga pasi. Mbanga belé. Vous savez combien d'années na poto? Même phrase en français il y a pas faute belé. Vous savez combien au boti bana belé na poto. O ba otanga. Te bango Congo. Bango ne ba changer Congo. Soki yom do changer Congo. Qu'est-ce qu'on qui ça ça? Moussa na bino vous vendez kaka base na internet ça ne vaut absolument rien. Pour que tu premier ba respecta kayo ba banga oti neti ngana banga oti pour za iloko te. Au moni jibe pia nazali pire petit Argentine ngobila mbaka ya tongo. Les athées donc les loyo azo quoi accompagner au gouverneur Argentine ils en oui et puis na Kinbopeto est responsable comme Boketu premier Moussa na kufingaka ba autorité kufingaka est responsable ba tu oyo pena ba bomi pe musique na biso ebetaka libanda ya mboka te ba Boketu premier. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment na bande nyonso oyo bo talaka biso na ma mission TV bo pesa biso confiance na ba actualité be mission tout auto la sabino partout dans le monde na pesi bino bambote partout bozali ko tala biso devant be écran na bino. Alors lelo Martin invité sa fusée nazali susuna Pegintiasa oyo vraiment aza molobeli oyo bato belé ba copier ba idole na oyo asala musala kitoko na mboka o RDC République démocratique du Congo comme mesano nazane toujours poto sola vraiment ma solo na biso ya média ndenge ezalaka ensemble na sir bomoni place lelo to ça l'émission eza vraiment spécial émission o vraiment to ça la lelo na Pegintiasa. Bonjour Pegintiasa. Bonjour Ndeko Martin, merci beaucoup dans ce pays ndenge oye ko koyambanga les sous lelo avant tout banda en tout cas ce qu'on appelle ça na présenter ba condoléances na ngai na moko ya ba pandisa ya mboka na biso bibi kapinga wa kufeli mama kufela mama eza pasi courage na latin to ba requis in pace donc qu'elle repose en paix ba courage kaka biso ne to tsika na mokili nde maramunyo so zoleka et service na exemple. Alors, Pegintiasa bonne santé pour na monio déjà en forme. Hein. Avant toute photo ça l'émission, il faut quand même te baper santé na yo. Pour ceux qui santé za ndenge, il faut tu peux comprendre que Moussa l'appelle les carato ermo ba bolembu pesa na Moussa la. Santé vraiment malamu santé malamu kimi zali moni bato belé au tuna bonne santé, ani maka malamu mais ana sida na nzoto, ana ba infection na nzoto. Si a pola na ina nzoto wa kosa bato o malamu. Tandis que après 4-5 ans, on a fait une niama. On a une santé malamu pour na respecter calendrier bien, ba norme c'est un bon sportif, na respecter doctrine église, na respecter Moussala. Donc t'es un rôle les ali, t'es un ko salamoi loisir et ali, t'es un sport pe Ali parce que n'oubliez pas de Pegintiasa c'est ceinture noire deuxième dan karaté Shotokan et puis na Junaza ceinture noire première dan et avant to banda ngokala banda bomwana bana kala sport eza makila sport ya makila ndo wana kutu na parle même pas notre to pena bakolo masano mais nzamba pesa biso opportunité pour fula biso à travers les sangs. Alors, Balobi, Pegintiasa Babi, toujours, Moupanzi, à gouverneur Argentine Ngobila. Alors, Boni Basango, il y a gouverneur Argentine Ngobila. Tout le monde a déjà Kinshasa, Bopeto, Bamisa, les Salama. Mais Bato Belé, Bazo s'est dérangé, Balobi, Kinshasa, pour Eko Malelo, vraiment d'être le Barandet, Bamboga Mindele, Bamboga Bapaya, pour na. Kitoko moko bote mo yakin, il faut ba condition nini. Pour nyonso bazomona c'est comme si ezo simba te Kinshasa comme solo et comme ba fulu lelo pe comme na beauté moko ezongela beauté moko il faut ba condition nini. Merci pour la question. D'abord on appelle si Motena le suprême de la ville, mon patron, mon boss Gentini Mbaka Ngobila
papa Bopeto oyo Kinshasa Bopeto na bandité to confondre te wana ezaka to une étape c'est quoi la sensibilisation Kinshasa Bopeto lancement nango officiel nanu salamité parce que boyebi que il fallait gouverner bima mambele gouverner Gentili Ngobila akuti ville na banyongo ba problème ebele donc mokonza akuti ville donc na ba condition moko oyo ceux qui ont un mbongo te okokate et puis j'informe que Gentili Ngobila mbaka aza gouverner te pour aroyi ba mbongo à l'état pour déjà eloko na poche de Nzambe c'est pambola aye kutu pour a contribuer les sous pour l'épanouissement ya ville Kinshasa pour Kinshasa bonga azaki na ezali eli musala ya apostolat Gentili Ngobila mbaka s'est donné corps et âme donc ami pesi d'abord jeunesse de Mobimba a PC au service de la nation, vous avez parcours naïe, mais Kinshasa Bopeto, je vous assure, bon Kinshasa Bokanga Kinshasa photo, n'engeza lelo. Des abafulu solo marambutu. Nyon so marambutu oboni koloba donc Kinshasa Bopeto est à l'état d'esprit. Kinshasa Bopeto ezali ko englober nyonso. Ba problème nyonso ba kino tozana ngo. Na Kinshasa Bopeto. De la mentalité, il faut changement de mentalité et au salama ndenge nini nyonso wana ezala kati Kinshasa Bopeto ezana mamoteli assainissement ezala kati Kinshasa Bopeto ezali état d'esprit Kinshasa Bopeto ezali pe ko ezali pe ko lobela mematali ndenge nini il faut tout se comporter na ba famille na biso na ba un environnement na biso donc Kinshasa Bopeto englobe tout oyo ezali ba problème ya ba kinois Kinshasa il faut banzele bonga Kinshasa Bopeto il faut courtoisie routière et quota Kinshasa Bopeto il faut tracasserie et si là Kinshasa Bopeto il faut ba trafic d'influence et si là donc Kinshasa Bopeto englobe tout donc bien on est mon conservé la Kinshasa là-bas ezali état d'esprit ezali na makamu ebele ndeko Martin il faut accompagner biso gouverner la ville bien mo akokate akoyemote il faut yo nangai mutuna na ba différents domaines naie to accompagner gouverner la ville province ya Kinshasa na mission nene na charge makasi o wazalango concernant Kinshasa Bopeto yango moni mokonza ville anomaki n'arrêté nae coordonnateur mobimba oyo coordonner Bopeto na coordonnateur adjoint donc monsieur Germain Pundu na monsieur Sido Kasanda est-ce oyo bako kumbela masolo ya Kinshasa Bopeto sur toute l'étendue il y avait une province ya Kinshasa. Alors on a vraiment erosala bien surtout ba congolais ba là. Alors elo moko ba bazo se déranger bazo tout na ba question il faut tout na pour répondre na ba tout au bas niveau ya libanda Europe ba lobi pourquoi ba toilettes publiques ezala raté que moto qui pose rosuba azata na voiture moko le comme on a kana prince wana ku asuba donc zoto ba tout respect ezara suna respecter moto le kamo na mukamo na nzoto papa mukolo moko boye azo Nanzela, azo sumba nanzela, abwa ki chasse nanzela salbe pourquoi ba toilette ezala raté liban depuis ba poubelle hein so le ki moi distance moko il faut kutara ba poubelle moko ta mike mutacha kata chasse na mikate ata plastique moko boy pourquoi na RDC vide net Kinshasa boy ezala raté biloko wana ndeko vous en avez raison bandeko diaspora batuni question malamu vraiment ils ont ba commune mususu déjà ba bourgmestre o ba sala malamu c'est ça il a toilette publique mais oui que ville mon conseil écoute ville n'a pas problème ébélé en tout cas ndeko nangai jamais au résoudre problème nyonso na mbala moko na kati ya Kinshasa Bopeto ils ont englobé nyonso et za ba toilette publique et za là ba sac poubelle et za là ba poubelle oyo torocha na ba venir le coin stratégique pour Moutunion so aïba même azana mulangi na habité na boka awate na boka na sac poubelle nyonyo so na eza kalamingité ko salama bazo tokene loko nanu molo mokonzi zo bimatro libanda pona ko senga seku ba partenaire baya Moutunion so eza ozana libanda ya mboka et surtout bino ba diaspora tozui privilège ya kozwa chef de l'état oza diaspora
tozui privilège à gouverneur ya ville au hasard diaspora donc bino pas ndeko ya diaspora au besoin ba initiative ya bien ba projet ya bien gouverneur ya ville province ya Kinshasa a fongoli maboko akoyamba bino nyonso oyo besoin na posa ya ko apporter un plus pour na épanouissement ya ville ya Kinshasa on a vraiment acquis en tout cas ndeko nangai bandeko diaspora tuni question moko bien nyonso na ekosalama mais molo malé moto qui ne vitesse te nyonso mbala moko te boye bango ke mokonzi akuti ville na ba condition nini oyo makamusu to kolobate c'est la politique mais bandeko diaspora boza informer plus que kutungai na état oyo Kinshasa parce que bayaka ba vacances surtout na vacances yo bazaki trop bazongi bazolela Kinshasa salité yango moni juste ba question à part ça tozan na Kinshasa na biso tozan na ba quartier belé autant sous gouverneur pe ba gouverneur o bazalaka ba kota te mais biso to kosenga soki moye kozala gouverneur Gentili Ngobila akitaka pe na ba quartier na ba veni atala ba veni o eza na capitaine na Kinshasa ndenge ba veni ezalaka ndenge ba quartier ezalaka et ko sala vraiment bien pour passer l'équipe vraiment trop surtout na niveau ya ba quartier batalaka ba place eza ba place mo stratégique te mais ba kota vraiment na ba quartier batalaka ndenge ba bazolela Mendeko Martin gouverneur aloba ki ngo déjà quand on a promis qu'à l'avant même l'élection banda le savoir que gouverneur Gentili Ngobila a gouverneur le roi bourgmestre a gouverneur y a terrain déjà il y a 2-3 communes déjà c'est à Kiti na Kasavubu Kiti na Mongafula kuna bande konanga ya Mongafula bana problème makasi ba érosion problème érosion oyo soko tali obité oyo kutu eza kutu gouvernement provincial il faut bien un gouvernement central à côté de Makambongo. Mais érosion, problème ya maï, problème ya banzela, problème ya insécurité. Donc problème oyo ville et koka, oyo habilité. Ya ville gouverneur au salango. Oyo na niveau na été en matière de gouvernement central et puis ma rétrocession. Il faut ville à Kinshasa et bénéficier de la rétrocession pour gouverner à Salamoussala Malam. Vous voyez que gouverneur n'a promettre yon de Ronangai qui n'a pas sali 6 mois, n'a sali même pas 7 mois. Tu peux ça mon conditant, n'a pas cas n'a mon une vérité. Gouverneur Gentili Ngobila ma ezali plaisir to senga merci na nzambe nenga tindi biso Gentili Ngobila pour ba initiative au azanango ba idée au azanango so to accompagner bien ville à Kinshasa et bonga ville à Kinshasa et au changer mais biso non doit se prendre en charge na niveau où il y a biso l'état et quoi accompagner biso surtout les Cameroun lobby que gouverneur faut dans mon terrain et ça va commune belé au ba mona gouverneur té même bougoumen sera pamba a comment ba quartier mususu té soukara na bureau na ba voiture de ligue sur atambo ba mususu ba soukara na ba 2-3 quartiers kaka 2-3 quartiers na ba quartier est reculé aux a problème à comment on a été donc nous on a biso gouverneur azanango déjà na mutunaye na makanisme a osala yango en tout cas Martin sans cause à la fanatique ngana fanatique ya Ngobila te Ngobila azana ba idée bien oyo na tena habité ba gouverneur nyonso bakenda gouverneur nyonso wacha libaya na chapo nani gobi ke vient nga zakari babaswe achaka magula ka bimba poa menga ida nabité ba idée ona yoka pa Ngobila ba projet yoka pa Ngobila mutaleki Ngobila yo zara na vision moko ki akoma gouverneur vie de Kinshasa la kondima et puis mokonza ville actuelle ya bisangai pe Kinshasa yaya na Ngobila akoma gouverneur kala mingi te est-ce que bike on a devoir on musala osala ngabi oui mon boss oui mokonzi je crois na yo et puis nazo croire que nzambe ou akela li connaissé ayo kabiso Ngobila kozwa ville à Kinshasa oyo na pétenios malgré que ezalaki beaucoup compter bien Pierre até to betaki bango coup de tête yango toza na ville na maboko et puis mokonzi ville a kosala et puis za kosala l'intérêt ba kinois mokonzi ville à Kinshasa a kosala na intérêt ya ba kinois yango tobi oleke o finga Ngobila ebele non mona na ba TV bazo critiquer belé ba lobi azo sa eloko te ayepo aiba alia toujours boé Kinshasa moto ayebi Ngobila akoloba makambo na te Ngobila yé jamais na ville à Kinshasa pour avoir yiba d'abord elo bakino bo bosanga ki ko za gouverneur a ville pour Kinshasa alors na mbongo
Ngobila asala ba société boni, azala ba société boni oyo et pesa ba congolais misala kana kinte. D'abord à longola chômage. Après ça combien de congolais misala na Congo mobimba universal sécurité. Ba UNICEF. Ba société na ndenge a dirigeant et pour gérer dans Clémenté Mapembe boyebi. Ba jouer rebelle to somba. Tu vois moto na idée ala na terre yibate. Na ville tokuti na banyongo boni tokuti na ville Kinshasa hein ba problème talebele o lengo bila kota bi boende donc mon continent na charge tango yoka ba congolais bazolela surtout ba kinois po yaza na ville de Kinshasa surtout population kin tango balela rapasi balela courinzate balela marama malonga te même mai oyo akomela o batio nango ezaka vraiment salito kuta ba chasser ya salité na kati wana et ça la rondenge nini na tango population Kinshasa et au sala ngai ndenge nini tende ko ngai ngamona kinois ne grandi na Kinshasa sala nga pasi et sala nga pasi yango moni biso tozala comme communicateur et mon compte biso kitaka na terrain to teke o fufani na bureau boy o wana komisa janté ningo bila danger non biso toza to kitaka na terrain na sala même magazine masolo ya ville ya Kinshasa on a concept ya yemo ko ngobila sanga pegi il faut kitaka na terrain na ba différentes communes o ba passer la population o ba population alingi nini yango ko tuna ba rubrique to sala ko tout pesa gouverneur conseil chaque jour dans différentes communes ba kinois ba maman ba papa maman tenga makala na kisensu to na kimbola to na lutendele a pesa ngobila conseil donc conseiller à liboso gouverneur et à la population vous mona ba initiative yemo ngobila muta a créer ngo pegi créer une rubrique funda bourgmestre il faut dans ma commune ba funda ba bourgmestre na ba on a ndenge ya bien na ndenge mabe telle ba idéologie wana donc ngai ceux qui muto la passi et soit on peut ngai parce que ngana kinois na ba parents ba ndeko ngai ebele oyo ba zo souffrir na même makambu oyo ba ndeko nyonso ba commune nyonso ba souffrir problème à mai courant érosion insécurité hein ba foule pe oyo wenze salité salon we sala maraté wenze kutu mususu na commune mususu ba wenze ala raté ba wenze na commune mususu kutu wenze e ala raté terrain à loisir et ala raté donc nyonso wana to yebi po biso to kitana ba terrain biso to ngala journaliste ya mbikateur na journaliste oyo ya terrain oyo on a yebi pas se bandeko nga ba kinois mokonza ville a un rapport chaque jour mutuna mutu azana relation na nini nege comment peme na ngobila biso toza teke mokonzo yoza danger mokonzi yo danger tant moni ke oyo simate mokonzi omoni oyo ça ne peut pas tout moni faut ça la boy mokonzi muto to moni ala pemeno oyo azo sunga ote faut ça la boy mokonzi biso toza na bongo to bongo ngai na ate mo na komisa ngobila yoza danger non je suis collaborateur du chef je dois informer au chef makambu tout raison le kana seconde na ville ya Kinshasa. Donc, pas si la population, ils n'allaient pas si Argentine Ngobila. Donc, c'est un peu ça, Martin. Alors, tout la biso partout dans le monde, mais na kozonga moi muke karatolobi gouverneur à ville de Kinshasa mais bato IDPS, c'est comme si pe bazobo yango na nomination ou salamaki, ya ba bourgmestre, bato belé ba sepele na ngote balobi pourquoi ya ko sala bongo, a sala makambu na ndenge na ye. Na ebité soki oko baksa nini poto ye bake nani akocha bourgmestre, to nani akocha bourgmestre te na mboka oyo. Ndeko na ngai omoni makambu wana ezani arrêtez le bien. Bourgmestre Gentili Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville, a permis à bourgmestre Moussoussou et puis a nommé provisoirement. En attendant l'élection municipale, l'élection Oyo, Bissouba Congolais, Bissouba Kinois, il faut voter Naba député, Naba bourgmestre na Bissou. Il faut permettre à bourgmestre Moussoussou et c'est que ba nommé provisoirement et ça ba bourgmestre rebelle ba comment ba député provinciaux ba trois et ko tikalati bomoni ba kinois pe belé ba zumi sala et ça ngambo IDPS na petit exemple na commune Ngalema ba petit un jeune garçon il y a moins de
moins de 33 ans, moins de 30 ans. Oyo aza bourgmestre ya Ngaliema. Simana epe ba jene bele ba misala. Malembe na biso to ya ba chômeur eza élevé na mboka na biso ba tu nyonso te ba zo misala boye kana na Kinshasa. Mutuna domaine oyo sala. Malembe okozwa musala même na Kinbopeto. Bana yanga ba différentes quartiers na différentes communes. Tokocha coordination il y a chaque commune à Kinshasa Bopeto, c'est-à-dire ba structure ba ONG bandeko belé ya jeune ya quartier ba ozo misala misala eza passe na mboko yo to na misala te nga moko yeyo pekinta za ndeko na bino boyebi parcours na ngai lelo à peine enfin nde na combien agent à l'état mbanga e futi pour carrière ya mutu carrière journaliste net ngabo pour osala bien il faut carrière na yo osala ngona l'état na sali plus de 20 ans na pembe na zakari babaswe mais nazala ni chef ya kombola ni directeur ni matricule pour la chaîne privée mais soit qui na chaîne ya l'état na 20 ans de carrière et d'expérience on a sala pembe na zakari babaswe na comme directeur mais ngana yate pembe na zakari pour na sala directeur tu as dans mon compte mutu tabike wana doyen tu vois net pembe na ngobila tana batumsu ba ya avant ngai pembe na gouverner ngobila biso siko ba zo solution te na kamuni ba ya avant non basala musala kitoko mutu akapa fa zate place ngana suki mutu mso ya obakisa nous sommes là pour accompagner le chef, le gouverneur, la visibilité, l'activité et puis tout aller proche. Il y a population, tout qui est dans le terrain, pour nous passer il y a population chaque jour qui est dans différentes communes. Au magazine même il y a ville, on allait conçu par mon gouverneur Peggy Orosala Moussala Makas la ville de Kinshasa. Odo chambanga mais il faut chambanga pour l'intérêt ba kinois. Au qui est dans la commune conseil na ngali boso ezali ba mama na ba fin fond na yoka ba lingi nini pour sa population ezali nini mais gouverneur a yebi aza na maîtrise ya matière aza na matière aza informé na nyonso le grand na kin même na minuit même na 5h du matin tu comprends ngoblaza muta lobi ote ngoblaza un kinois oyo bana salongo boyebi bana lemba salongo bana bandal boyebi akoli na bandal akoli na salongo le deux communes wana bayebi ke ya Jansi ya Jantini bayebi donc c'est un quinois oyo ayebi pasi ya quinois yango omoni tozo senga pe na gouverneur toto accompagner to lemba pete place mabe to se mokonzi tala boy basalela nde peuple nde azana bosengi basalela nde peuple donc nyonso koza no malamu aroza na tout mais soki osungi peuple te ma trop akosunga peuple pe aza kosunga déjà population yango moni faut ya noter de oya ozo ba image de accident salam maki na nzela ya na nzela ko bima Kinshasa po kende bandundu mituka ebomi batu OK tali hôtel de ville mais gouvernement gouverneur en mission m'a fait instruction à vice gouverneur que soit charge à bibembe wana banana morgue et puis chaque famille bazou quelque chose pour bakunda ba na bango tala bonne foi ya gouvernement ya Gentini Ngobila na vice gouverneur na Ene Rombungu donc comment vous bele moni mutu na kiba di ma mutu te fachi wana sa akuti na nanu kuta bandaye kutu nanu gouvernement bimaki dans te mais banade ko ça na ba effort personnel asalamu mais ba ndi migati et mon pena gouverneur il faut tonga bekol pour bekol toka ki gouverneur wa uti koleka André Kimbuta loba ki tongi bekol ebele mais to ebite ceux qui bekol lango zap mais to senga vraiment na gouverneur Gentini Ngobila atonga bekol ebele bekol à l'état il faut ça ebele quand même ndeko na ngai bolanda ki projet des sociétés na programme ya gouverneur Gentini Ngobila à cause ça l'intérêt ba kinois. Bien sûr que ce n'est pas facile, gouverneur Gentini Ngobila azali sauver ayako sauver biso na boumbu bana Kinshasa tolongo na boumbu
Pongo Bila zana ba idée mora bien, ba initiative ya bien, to ko accompagner ye. Soko yo Monique mutu tel boy apemi na Ngobila, so Monique Peggy aza pemi na Ngobila, azo sunga mo kondité. Dénoncer ngai. Dénoncer ngai lo non. Peggy osala le côté. Soko moni mini conseiller tel boy, nani azo sunga mo kondité, dénoncer ministre azo sunga mo kondité, dénoncer to zana ba chaîne belé kende Bwakambela. Alors merci vraiment donc Batoubalanda biso lelo oyo tout monde araba gouverneur bazana boyo kanita musu ya Congo central ya Kinshasa nini par rapport lelo makambo yo kai na Congo central na ibite soki message no kopesa na batutu o balanda yo makamba soni chaque fois tout monde ango eleka na mboka na biso pour déranger vraiment batu ebele. Ndeko nanga na tangisa ko tuma ya misu déjà naza mu Congo naza mu Yombe biso ba Congo esala mabongo te et puis na boy ko zonga po e koma teke ona fingi mutu kuna sali boye en tout cas ça passe na oileki na Congo central ngai naza mu Yombe ne biso ba Congo ndenge doctrine esengaka ndenge nini ba Congo va se comporter et puis makambo eleki et puis si salité et puis si pasi pe mawa ngalo ba boye ba konzi ya mboka ba na chef de l'état ba ko zo mokano mo ya bien pour nga ça langage que moi na moni ngolo comme comédie na Congo central tu as besoin de connaître tu as pour un changement tu as pour ça développement ba ça l'intérêt à peuple ce qui mokonzi mboka ayoki kulile ya population le binini nenge slogan nenge idéologie au chef de l'état autant le peuple d'abord peuple balobi nini ba renforcer service à renseignement ba sala banquette ba zo mokano ya bien ba pesa peuple congolais ba ne Congo réponse oyo ya bien oyo bango balingi na boko côté la polémique ngape na za na politique to côté politique to za bana ba soda to lingi to apporter oyo mukie oto yebi na ba domaine na biso kasi wa teka nguba ateka nguba oda maçon continue qui maçon pas architecte Laura Simeon Musundondo sala musana yo makamona ils a passé na olo bana lycée bo comprendre place o ngala na uti na bo ko finga na bo lo o afinga ki o buna boy mais tout ça là na la temba lo baka aller à Yakta Est qui veut dire le sort est déjà jeté. Alors, merci vraiment na Pegintia Sandenge au Pessibiso temps ko sala no émission lelo donc na sepel makas na batuto bolanda biso ba bengaki balobi ko mboka na biso e komi négligé mboka na biso e komi solo partout mboka na biso ba fulu mboka na biso ba toilette ezala raté mboka na biso ba embouteillage mboka na biso kuluna mboka na biso ko swana mboka na biso kimuibi makambu tu oya soni kaka ezala na mboka na biso République démocratique du Congo yango moni to bandina nous émission déjà il faut toko taper ba province misusu ndeti na ba Congo central to leur sapé ba province wana pende bazo marché donc yango moni to bandi lisusu na Kinshasa poto leur sabatu vraiment na musala o déjà bo bandi ko ça déjà na programme bo pesi pour na Kinshasa po batu bazara na idée te ke mabezali mais baza na idée ke mabezali mais ba komi ko bongisa yango na lingi juste moi liloba suka po to comme l'émission na biso bande ko tout au bana niveau libanda o tilelo vraiment bandi marate ke mboka na biso un jour pe e ko bonga na ba konzi o bazo travailler na gouvernement bande ko nga ya diaspora merci beaucoup pour bozana participer bolingaka mboka koleka biso ba o to vandi na Kinshasa et ça la pasi tango zo mona mboka ndezo kine ko beba bo pesa mutu chance na domaine na ye na musika pe
boboka kaka bambela boganga ka nde boganga ka mena sengi na ba oyo bazana posa mboka pene changer même expertise na yo même contribution na yo okosunga mboka par rapport ya nini ngana osunga mboka par rapport ya transport ngana osunga mboka par rapport à salubrité ngana osunga mboka par rapport ya droit de l'homme na osunga mboka par rapport à boyi. Merci beaucoup pour bolingi mboka makasi bolingi mboka na bino mboka na biso na bino kasi tozo critiquer oui mais topé sa chance na bae oyo babandi kokamba mboka sika bazui ki bokondisika botale la bango bo conseiller ka bango bo critiquer pe po critique eza malamu mais ko finga ndete ozo finga sanie ko finga yango te monte e changer mboka. Nous sommes les responsables boza pe ba responsable boza na ba parents boza ba parents bana na bino bazo tanga na poto po lobi pe ba ya ko sala na mboka po mboka changer. To ya chômage ezebele ba tebele ba chômage ba zebele yo moni même na musala oyo mutasali menuiserie mutada licencié en droit tellement musala ezate amoni facilité na micro a commis au journaliste asi micro pour ni kozanga musala mutulobi ala muki kaka boye na commis porte-parole mutulobi ala muki boye a commis danseuse mutulobi muki ala boye na commis parolier nyonso na kozanga musala kin oyo esangisi makabobele ya mabe avec bino na ngai elongo na Argentine ngobila mbaka gouverneur à ville tomeka ko changer Kinshasa ndeti bokecho koma combattant na niveau Europe yé peut-être mususu misala pe Argentine ngobila boya kasiko yo koloba nini bokecho premier pire via idéologie via mbanga pasi ofinga ka otonga ka lobi ozalate bana botikala tika ko pesa bana na malédiction irresponsable comme bokecho premier musani ko finga ka ba autorité ko fingaka irresponsable ba tu oyo pena ba bomi pe musique na biso ebetaka libanda ya mboka te ba bokechu premier mbanga na simandako yaka na Kisasa ti yaka na Kinshasa oyebi tout le monde to ebani bien oyebi ki yepe Kinshasa vie na ngai bokechu premier mbanga pasi mbanga belé. Vous savez combien d'années na poto même phrase en français il y a pas ba faute belé. Vous savez combien au boti bana belé na poto o ba otanga te bango Congo bango ne ba changer Congo soki yom de changer Congo qu'est-ce que Kinshasa ti musala bino buvandi kaka base na internet ça ne vaut absolument rien. Pour que tu premier ba respecta kayo ba banga ote neti ngana banga ote po za iloko te oza eloko te musano vandika ka okrea ba bes ofinga mutuni toboite mutuni nano loba malamu ya Congo te kako finga na ko finga no finga je vais pousser na type okokufa kaka na ko finga Congo bana ba otikala ozo pesa ne bana o etumbu ozo modinga ne bana yo pour mutu nini oyo eza instruit amoni mwana bokechu mwana ya bokechu pour se penailler un parent qui fait qu'insulter les gens qui fait qu'injurer les gens à la télévision dans internet et c'est le côté yo mo musique il y a musique folklore oyo no sala na Kinshasa et puis ça moi en plaire mais n'importe salarani il y a ça musala au salar n'importe comment combattant il y a de vrais combattants que je salue au bazo combattre anti-valère au balingi changement ya mboka mais ba finga raté pas insulter mais balobaka bien bana pour ça changement balingi Kabila kende balingi Félix a changé Congo balingi Argentine ngobila asala boye baza ko combattre anti-valère baba
combattant sandi na combattant mama oloba eza solo mais un véritable combattant afinga raté parce que bana na bango baza d'origine ya Congo ya Kinshasa ya Congo awa lobi pe bakamba mboka bakamba na kofingaka non nous bisogi boketu premier remis président de la République à RDC Roloba nandoto alota ngongo kuduté alota ngongo kuduté neso na ndoto akomara jamais président de la République même ministre nous avons ba Congolais belé diaspora ba combattre belé ba au sala facha pesi misala na ba combattre belé et ça ba combattant oyo pena o senti pena azana pasi pona mboka alingi mboka na ye ana souci si azo telema azali ko finga ba konti mais azali ko interpeller ba konti tout le monde a rango mais un groupe de combattants musala moka ko finga na ba bêtise non wa ba parents lobi olinga ba no pe bazonga Congo lobi olinga mboke changer na ba bêtise na ko finga ba tout mamba salité ba bêtise non c'est pas ça. C'est pas ça. Merci vraiment. Donc, comme na souk émission na biso, na éviter ceux qui moi ba mbote abatu monsieur et cause là. Na pesi mbote na ba union soyo balinga Argentine ngobilate. Parce que en latin on dit Odin rit dudum metuant qui veut dire en français qui me haïs prouver qui me craint. Nyoso mutombo nanganzi ka fwa kwandi. Na pesi mbote na chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ngai personnellement, tu vas y naviguer, mais les poisons qui vont conduire, ne m'ont pas pété, mais tu vas accompagner mon conduit. Napesi Natambaka, Yann Mbaka, Mbote et puis Maman Latina Ngobila, Narobo Sanarate, Modacho, Serge Mbaka, et puis Napesi Mbote. Na maître Freddy Bonzeke Iliki, aujourd'hui directeur du cabinet du gouverneur de la ville, maman Yvette Tabou, moi na Taboulay, aujourd'hui commissaire, donc commissaire, donc ministre de la communication provinciale, de communication et médias, il y a ville à Kinshasa, madame Belize, Lévi Paye, madame Lydia, sans oublier vraiment. Sans oublier Narobo Sanarate, Napesa Mbote, na cordon Emanim Poutou, et puis le cordon Abissa Kini Bopeto, coordonnateur Germain Pundu, na Sido Kassanda, le cordon adjoint, na Marc Tabou Napoto, Napesa Bandeko Nyonso, Madame Belize Okonda, Bino Nyonso Céline la communication Mobimba, Bandeko Nyonso, vous avez vraiment ébélé, ou aussi Bakou, Yarota Langai. Pour tout contact, Bobengangaï na plus 243 999 29 45 36. Na pesi mbote na papier ça na Las Vegas, moté ma Claire Mabela, na mbo sanate ingénieur Kikita, Djal Kikita, na mbo sanate moté na Mosakoli Yves na Las Vegas, Mos Nicole, sans oublier prophète Nangaï, sa grandeur spirituelle, le prophète Conde Paulo Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au collaborateur direct à Jésus-Christ, le seul prophète à ton stade des martyrs sans publicité, sans banderole, sans affiche, mais le seul prophète na Congo, na monde, à ça la publicité, banderole, mais stade des martyrs et ton narratif banda. Père spirituel Nangaï, na pesi mbote, vice-gouverneur Nerombungu, non ça n'a répété. Merci d'avoir soutenir gouverneur Nangaï, Yabiso, Gentini Ngobila. Martin, félicitations. Mais il faut yaka, vous avez information. Déjà Nazarano chaque fois. Mais il faut avoir une image. Moi ni bande de temps le baboye, on critiquer, c'est bien bon. Vous avez une image au lac Saramoussala, aux villes et au sala. Moi tant mouké, il faut payer quelques chaînes YouTube, quelques sites, pour accompagner le gouverneur. Combattant à Tomboki, à Silik dans les Kamouboui. Répondre à l'image, les Kamolobaki Yango. Les Kamolobaki Yango. Torosala Yango. Et le monde a cellule de la communication de mon Konzaville à Kinshasa. On a fait Simbo, on a nuance au Balandi Bisso partout dans le monde, sans oublier la grande dame, la belle fille Doré Mayani depuis Paris, depuis Nakobo Sanate, Joacem Benza, Nicolette Benza, Yagigi Benza,
na niveau ya poto Torbo ça na répété ya Fifi ça na Londres Jean-Pierre ça na Londres et puis Torbo ça na répété batu nyonso oyo et puis Bibi Kapinga merci beaucoup et en tout cas mes condoléances kando ko film mama biso ko ba fait négliger depuis tango papa maman ba souté donc qui orphelin à tongo pena donc ya osaka la route. Alors merci vraiment na bande kotu Botel biso na ma mission TV chaîne à référence. Merci na maman Meda et Foloté. Maman Meda et Foloté, maman Moro ya kilo, maman Moro boboto na niveau Afrique du Sud oh vraiment à Solarabi atala ka réalité tout et les kanambo kanabiso. Na bo sanité Jean Thomas Kasa na Afrique du Sud qu'on a JC Manzumu l'ambassadeur grand frère Nangai na niveau d'Afrique du Sud. Maman Bela et Foloté, maman solution en tout cas merci vraiment na maman Anto à Luta au yazana niveau ya Bruxelles OP olela qui pona vie de Kinshasa na biso ndenge et zala ki bongo mais au moni déjà pe Kinshasa éclaircir ndenge misala et kosala en tout cas maman Anto à Luta sambelara toujours pona mboka na biso toro kende liboso merci na président Chikito Mouchachino na niveau ya France merci na Moro Bombito merci na Pablo Sita l'économiste Balobi solution peut toujours merci na Bing Ching merci na bandeko tout oh vraiment bozoratin kolanda biso na ma mission TV Martin invité sa fusée toza toujours na Deipo Bibi Kapinga la bellissima oyo azalaka na ma mission TV akufeli mama donc toza na pasi na ma mission mais tozo continuer toujours ko sala musala pour na temps o boromone vraiment te pour aller na TV après ça information merci ma mission TV ensemble na réalisateur toza na Voldi na sima ya caméra merci Voldi merci na Voldi ba jeune caméraman oyo sentir il faut au salara musala boye bien il faut mon cadrage il faut que proposer au moment même na niveau internet et raté na mbika faut mon muto lo ba pena moni à proposer plan au serré au plan d'ensemble au plongé au contre-plongé au grand angle au sentir que au sentir différentes prises obligé à Voldi pena ayo la musalo et que nous on a continué les caméras na poto ayo mbama comme de caméraman en tout cas c'est pas bon na pesimote na chicho idambito le conseiller et le chargé ya mission ya Mokonzi et puis bana poto ba conseiller spécial à gouverneur azat nde on a vu na poto ala de na poto moni entourage au gouverneur et belé pe ba diaspora en tout cas merci beaucoup na bino nyonso et puis merci na papa chéri au Jibem Piana na artiste musicien nyonso au bazo accompagner ville na sensibilisation ils sont avec bas journaliste bas chroniqueur bas animateur télé bas comédien papa chéri tenazo compagnie azo sala penda ba oui au moni makambo sans sensibilisation et simbate tolo ba kini bopeto mais Jibem Piana nazali au moni Jibem Piana nazali pire petit argentine ngobila mbaka ya tongo ils étaient donc les loyaux azo quoi compagnie au gouverneur Gentini ils en oui et puis na Kinbopeto et puis ngamo Pekin ça donc nous sommes là ngamo te ba communicateur ngobila basé belé to ba communicateur oyo tango mabezali to lo ba peke mabezali mais merci na bana poto nyonso merci pour na ba conseil na bino ngamo na bino ndeko na bino Pekin ça le terminateur de la presse nazawana pour na bino et puis merci na bande colésaire merci beaucoup na journaliste ebele Zakari Baba Solelo comprendre que il fallait qu'il achande ngobila poa même na retard mais à accompagner pe ville na kingo peut à accompagner pour ngobila za ouvert ngobila aza conflictualité ngobila ayambaka na ba ininaye et pour na omoni secret spiritualité et esprit baki makenemité ba fonta kenemi. Alors merci vraiment maman Bela et Foloté maman solution na fruit d'ici donc merci Bambo Théâtre ma mission TV Martin invité sa fusée Solali Kambo merci. Ma mission TV le miroir du monde.